est-ce que ba action wana ya kosokola kabasi pona kozwa mabala kosokola ka mibali pona kozwa mituka kozwa bandaku est-ce que pratiquement pona yo pasteur eza malamu to eza mabe prophète belozo mona bakomi ba prophète eza ba mbikudi oboyebaka bandolo baba ta chance bango bakoma ba prophète na ebele balongo na kimbikudi yango zomona kosokola wana ezalaki na kimbikudi wana ya bambikimbiku de longwe tan ba yepa nzambe ba kotisi ko fasi ya bana na pate po ba yeba teke bazana bambikudi bango nde ba yekotsa bulu yeke mama Rachel na so yebisa ba yekotsa bulu yeke na monde prophétique soit na monde ministériel po bazali mais siko moment to komi nango eza moment bambikudi ba uta kimbikudi bango nde ba komi ba prophète ba msu ba komi ba monde ba ye na système wana ya kosokola bana basi po ba pesa bango mabala po ba pesa bango mabota c'est Dieu qui les donne nzambe nem ta pesa mabota na so makambu wana no sokomo salama eza sous juste été landela mosala nzambe bien bino pe bana na nzambe bino susu tika ngana loba bino nde boza wana bokendaka bikendela botunaka volonté nzambe te eloko nde ezobebisa bino yango na boyefingisa biso yango Simao motema ya mama Micheline nzamba pambola bino nzamba mona bino liboto na bino lobimba na le coordonnateur le coordonnateur le plus sympa coordonnateur papi nzambe pa mona ye mais papa tozana mitune belé ya kotuna yo faute le temps mais to yebata ko yeba lisusu moi kati ya makamba ndenge ezalaka to yokaka ba pasteur misusu bazalaka na ba biloko moko ya kosokolaka batu kosokolaka batu opona zwa libala leka awa na sokola yo na salo ba service makamboni zo se passer na ba église ebele même na monde mobimba bato ba yebi yango sko bana ya vérité universelle TV balingi ba yeba est-ce que ba action wana ya kosokolaka basi pona kozwa mabala kosokola ka mibali pona kozwa mituka kozwa bandaku est-ce que pratiquement pona yo pasteur eza malamu to eza mabe na koloba eloko mo merci maman Rachel eloko kosokola c'est le sang de Jésus qui lave tout soko omoni nde toza ba prophète belé mais ba prophète musu ba komi makambo nde na loba bo même osé misabi ya talo azoyoka ngo aosepela ba prophète belozo mona bakomi ba prophète eza ba mbikudi oboyebaka bandolo baba ta chance bango bakoma ba prophète na ebele balongo na kimbikudi yango zomona kosokola wana ezalaki na kimbikudi wana tellement ba se transformer ba komi sikoyo na image pe na longi ya ba bélier cela veut dire ya bana na mpate esprit ya kinkoi wana ya ba mikimbuku de longwe tan ba yepa nzambe ba kotisi ko fasi ya bana na mpate po ba yeba teke bazana ba mbikudi bango nde ba yekotsa bulu yeke mama Rachel na so yebisa ba yekotsa bulu yeke na monde prophétique soit na monde ministériel alors il faut te dévoiler bango kosokola mutu omona muta sokola mutu na yebite ngana na sokola mutu te na yebite ngai na ministère na sokola mutu te ta musu pe yo sokola to yebite toloba te mama Rachel na so yebisa ya solo bato bayebinga misusu kutu na loba te na loba na sin na zana ba témoignage pe belé na kopesa la publicité te mais na loba vérité même na Europe ba cancer des seins na soko bo tout bato bayebinga e men Europe kuna na France eza maman mo ba na cancer des seins na simba été mais on se matal de Europe de RDC in Europe na loba pas cancer des seins si là akena ba mundele basala nini yo basala examen mususu ba examiner mais mundela kama le qu'est-ce qui s'est passé cancer de sein combien de moment ba opérer mais qu'est-ce qui s'est passé et la disi nini ba vrai na ba faux bazali
na ba domaine nyonso ba vrai na ba faux bazali mais siko moment to komi nango eza moment ba mbikudi ba uta kimbikudi ba monde ba komi ba prophète ba msu ba komi ba monde ba ye na système wana ya kosokola bana basi pour ba pesa bango mabala pour ba pesa bango mabota c'est Dieu qui les donne nzambe nem ta pesa mabota nazo bisayo prière eza moboko o sokolaka batu prière eza fondement pe eza fondement de base oyo eza lokola vie nani oyo mai mobimba parce que babengi prière nakata prière oloba maloba nzambe nakata prière maloba nzambe on eza mai parce que la parole c'est l'eau c'est Jésus donc so bomoni ba makambo wana no sokomo salama eza sous juste été landela musala nzambe bien bino pe bana na nzambe bino susu tikanga na loba bino nde bozawana bokendaka bikendela botuna ka volonté nzambe te eloko ndezo bebisa bino yango na bo finisa biso yango mosali na ngai kokende bikendela c'est trop dire mwana na nzambe nini oyebaka église oyo eza église ya malamu maman merci parce que Saint-Esprit a révélé yo même na butu tunaka mais c'est le Saint-Esprit mutu tuna ekaka molimo mosantu yoza mutu lagisanga église na okende eza yango to eza yango te mbala musu Saint-Esprit apesa oka na sino beti mama na libako esika ngo kende wana alingo lagisa yoka nini alingo lagisa mo siko kende wana eza makambo ba mbiku eza makambo ya molimo mosantu te alors okende te omona po zoki mais bino bana nzambi ba teti na kekava mama na sokolanga kuna ba masa na nga baziba ba misala ba masa na nga kutu baziba mabala wana umela rate sala rate ba 15 ba Chine ba Dubai Chine wana eza nango bangwanzu wana eza nango ya ba photocopie original eza pa ya nzambe alors botika soko bomoni bata bongo nazo sabino eza lokola police militaire ya bonzambe toye lokola police militaire ya bonzambe alors tolingi ko arrêter bato wana nyonso mais nzambe alobaki tango bomona makambo wana boyebake boizongi na ye komi pene merci maman. Vraiment, bozongi na nzambe komi pene elobi mosali na ye le prophète bienvenu balobi awande vérité ndezo sopana vérité na kata vérité universelle TV bande konanga bisika nyonso bozali bozape te. Abonnez-vous massivement à la chaîne chaîne de référence La Vérité Universelle TV. Ne zappez pas. Bisika no soboza na ba téléphone na bino na kata ba métro bisika bokolanda biso na ba heure nyonso n'importe quelle heure bokolanda biso boebake il faut bolanda Vérité Universelle TV. Vérité Universelle TV. En tout cas, nous vous aimons, nous vous portons dans nos cœurs. Bisso, bana Vérité Universelle TV, et si kabana Suisse Bazaar, et si kabana Europe, Asie, Océanie, partout dans le monde. Bolanda Vérité Universelle TV, et si ka Papa Nabiso, oh bazo benga le numéro 1, le number 1. Papa John, Simao, Motema, Maman Micheline, Maman Micha, tozo porte bino au cœur, bato bazo salake, bato baye, ba masolo ango ndenge zalelaka, masolo ba pasteur ango bozo luka awande na kati ya masolo ango, yango na toyebisi bino na kati ya Vérité Universelle TV, ne zappez pas. Yasuka motuna moko mosali na nzambe. Eloko nini vraiment ko apporter? Eloko nini ko apporter na bana nyonso ya nzambe bazolanda ona ngonga oyo po aweza ya kobomba te po soko bombi yebake mutu mususu akoya kobimisa ngo yonde loba eloko nini na s'il vous plaît moi question eloko nini ko apporter na bana nzambe eloko nazo bana nzambe bozo bunga eloba nango ba musicien mususu bo bunga rumba makasi pourquoi bozolinga te kotuna volonté nzambe po boyeba qui est le fait et qui est le faux, qui est le vrai et qui est le faux. Na moment oyo partout dans le monde mutu nyonso zolinga yeba nazana maboko papa molimo nini parce que parfois kindumbo ngana nazana ngo parfois eza papa molimo wana parce que babi tel donc ekolanda na ba génération pe na ba uti na ba ensende ekita na ba descendant. Alors, on a pas mon papa n'a Dunamiche Prince, l'apôtre, le prophète Dunamiche Prince, pe Mama Tabita, et c'est ça. Bon, enseignaka, ou angai, nazali awa, mona la bino malamu. Parce que na yebi,
Qu'est-ce que la sanctification? Nazo lingaka ko yesa bana na Nzambe. Bon vanda na via sanctification ya kobanga Nzambe. Et puis bo tout na Nzambe volonté et sika nini okokende église ni okende pe pas musala Nzambe nini oko se confier. Conseil makasi nazo sala nazo boaka mbela pa bana na Nzambe. Suisse, Canada, Europe, Amérique na Zurich, kuna na Francfort, kuna na Wurzburg, kuna na Wembley, kuna na Newcastle, partout na France, na Bordeaux, partout na Allemagne kuna. Toza na posa botu na volonté Nzambe, botambo na obanga Nzambe, botu na to comme na dernier temps du soir ba tebele ba ola la pongi. Na mutu aye ko sokola yo tiki ka sokola bo nzoto mobimba yo mwasi. OK na zo chance te. So moni déjà bongo ebi papa stop. Oui c'est papa stop. Oui ça domaine réservé pour nos mobali na ngai. So ki mobali bango ça le stop ça domaine réservé pour na mwasi na ngai. Alors nzoto na biso ça temple à Saint-Esprit. Et là au monde on ebi ça notre corps c'est le corps qui est un temple du Saint-Esprit. Temple à Saint-Esprit et lingara te bocha qui boba no sala ba ko sala échange mbongo mo te yesu ndenga panzaki batu na temple kasi temple za yo na minute au temple za nzota mutu a panzaki batu ba changer de monnaie ba kambiste botika ki kambiste biso ba pasteur pardon ki kambiste elingo lo banini na kata nzoto no ozoteka lotomo batebele ba oteka ba lotomo omona teki lotomo na ye c'est-à-dire ateki oyo nzamba pesa ye ngana mona déjà pasteur ateki bandimi Maman Rachel, surtout au Lobélan, tu as cette attaque bandimina na église. Oh. Na kamwa na mboka mo na kenda. Mboka mo ezali point noir. Passer la attaque bandimina na église. Attaque la bela na mbongo e kamusanga. Ah, parce c'est côté qui l'auto mona yo nzamba pesa, c'est la des grâce nzamba pesa pe vocation nzamba pe otiki yango. Mais na conseil ba na nzambe. Ce que beaucoup moment na ba passer bongo ba prophète o biso toza, ba apôtre, évangéliste, vous connaissez la vérité. Vérité ngo yango ndé. Moment to comme so beaucoup moment na ka bongo c'est que mabe ekoti c'est que to komi na abomination désolation ba tribulation go ya pe mabe eza déjà donc bo se méfier bo tout na volonté nzambe. Merci beaucoup. En tout cas, balobi bo se méfier bo tout na ka volonté nzambe na émission na biso ya vérité universelle to tout na ka mingi volonté nzambe na mosali na biso oto yambaki lelo le prophète bienvenu na linga pesa ta moi numéro na ya téléphone contact bisika na soboza o bozo landa ye soki boza na ba suggestion ya ko sala abe bo benga ye na numéro tel ye moka koki kolobango mosali na nzambe pesa contact na yo. Merci maman Rachidi NG na pesa numéro na contact na WhatsApp batono so va scotcher en tout cas vraiment ne zappez pas plus 243 85 41 10 762 na bandeli lisusu plus 243 85 41 10 762 plus 243 97 60 75 480. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Balandi nyonso ya monde entier au bozolanda biso na émission na biso na chaîne na biso ya Kitoko vérité universelle. Vous zapete en tout cas vous s'abonner massivement, vous partager même bisika na so boza na ba WhatsApp, YouTube bisika bozali na ba Facebook, mettez ça même na ba statut na bino et ko sunga pe bato mosusu baza na ba YouTube te batala biso balanda biso et sans oublier le papa John et Sika Zali en tout cas mes remerciements et Sika Oyo Zali na maman Micheline tozo pesa ba merci ebele na mosala kitoko mosala monene yemo kwa za pembeni wana moboko ezo sala nani caméraman osé na pesi sous merci na coordonnateur ya makasi ozo sala po Congo Suisse awa na kanga na kati ya RDC et tombama papi mais c'est papi vérité universelle ndé Kota papi na lobi Congo Suisse
bakataka mais na bandela koko sise bandeko batali merci beaucoup na ndenge boyoki biso na yebisaki bino émission eza kitoko makasi awa nde vérité yango wana nde lobami na mosali na ye alobi kozape te bisika nyonso boza dans le monde na lobi ete bo continuer na s'abonner partager l'émission Vérité Universelle TV nde masolo makasi bozapete na moni nde bozomona Vérité Universelle et si kozali Papa John mes respects Maman Micheline mes respects les coordonnateurs Papi mes respects yemoko maboko ezo sala mosala osé en tout cas musala kitoko musala malamu merci beaucoup et ciao à la prochaine. Merci.